kozana boma mutu ozonga mutu konga nzonga mutaya kotika ngonga nazalaki te aye kotika opandeko na ngai akei nga après 2 jours ndeko na nga bengi ngai tala boye ngai loko nga mwana sekango eza te naomona yango elinga kokufa après nga nabi te baluka wana basala nzambe bapriere nango mpo ekende Kinshasa yango wana kaka mutu oyebi pardon mutu oyebi nga namonaki ye te nayebi ye te kasi namonaki bango mpe te nga nazalaki na ndako na ngai soto oyaki nango ese okutu obatana ya polisi mutu oyebi mpa na nga na mwa suspect nga mpe nabangaki naza mwasi moyen osala nde siko tema ezalaki te navandaki te ese obiki mutu osala mutu wana abuma mutu namonaki mutu wana bandeni wana aza leki na ngai nani leki na ngai propre ok merci mbote tumbo nani Ousmane Maître Ousmane mutu ya dossier oyo mutu ayiko ndeni bayiko ndeni ba mama oyo bayaki na mutuka bazalaki ye na docteur na ndekone ya mwasi bayaki mpona koya mutuka oyo balobi mutuka oyo utaki Kinshasa ntango uti Kinshasa bayaki nango awa na boma beau-frère ne mutaki nango na Kinshasa te ye nango na boma awa bapesaki ye pa ya beau-frère na ye alors ntango azotambola na mutuka oyo azomonaka esprit moko na kati ya mutuka yango ayaki nango epa na nga nasambela na yango mpona po baesprit wana etika lisusu komanifeste na kati ya mutuka na ntango aye nango epa na ngai ntango nabandi kotravaye mutuka wana namoni elongi ya mama moko boye liboso nango azalaki na singa na kingo na makila na ntongo nango nde nayebisi bango tala makambo na moi na mutuka namoni evedema boye ale bango balobi eza bongo ngabi eza bongo nakepa docteur na kutie nayebisi ye docteur tala makambo na moi na mutuka tala eza na mama moko boye kotelema wana aza na singa na kingo pe makila ezokotanga ye ayebisi ngai yango wana ngabi so osala nde ngabi seke il faut mutuka oyo ezonga kote eutaki na ntango wana siko mpo ete epermettre eloko ezonga nde facilité ye batende sur PV badokima ebimi basali vérification na bango nde tokomi na état tosala ngo lelo donc yo boki ko makila mutuka ko boki ngo sala ngo te makila wana déjà comment ko déranger nga yango na monaki moyen na continuer musala ezati merci comprendre Ousmane merci la province ni toza na province ya Congo central précisément na ville ya Boma na commissariat Kimbangu bon ngai naza ko diriger non tout le monde ko c'est de qui ne comme à ndeni ok vous avez ignoré que l'événement moko passaki au chauffeur moko abomaki patron nae na commune Ngaliema vous avez informé par un tradit praticien na évité ce qui moko se présenter nini aye ko exception la police que non ba ilinga mutuka moko il paraît ba kutu bazana mutuka na bazomona besprit mabe na prier pour na besprit mabe longa na mutuka wana mais là bandi ba prière na nga nazomona mwasi moko na singa na kingo on dirait mutuka na baboteli mutu asali crime alors tokitaki amutu na tune mutuka eza ba beze pa na ngai tokito shi mutuka toyi na ngwa ba okoyeba batanga biwi na yebi moko ngo kuta so détenir ba document nde aye otangela biso mama oyo ayo la biso mama wapi ye nani docteur nani monsieur Luba nde ayo la biso mama oyo mama ndimi a passé nos avis abi mutayela ki bango mutuka oyo kombo na ye Diego Nzita Bachita aza petit frère na ye o baretaki kuna kwa bomaki patron na ye asa kapare na lupangu na biloko alors sikoyo tangu pona bandeko bano mpamba te so tali bango bien baza bato basimbakisi eza mvutima te eza bato baza na misala na bango basalaka yango plusieurs fois mais ya tour oyo bakutani esprit na ye maintenant ezo vibrer makasi yango moni ebandi kotambola parce que tane kokufa kokai na mti bakata ko kokata pa batu à cause ya biloko na ba bien matériel na cause ya lipamboli na ye c'est alors que esprit na ye eza kotambola eza ko vibrer ezo senga vengeance Kayen abomaki ndeko na Abel makila ya Abel egangaki ti epai na Nzambe Nzambe abetaki Kayen elembo na elongi pona otalisaki makila eganga kamakasi
yibi wana to bavana mutuka ba sentir que kati na mutuka oyo eza na présence moko donc kolo eloko esprit nezo vibrer ezo landa eloko na nyonso to bakena ngo panganga loko banganga pe baebi makambo na ndenge ya kindoki basali ba incantation ba évocation nganga moni aza traduit participant aza nganga tanga beti ba évocation ba incantation amoni na miso na bango ya kindoki ke molimo ya Iser Yvonne eza na kati ya mutuka makila ezo tambola. Alors nganga moni somo parce que makila ya Iser Yvonne ezo vibrer esprit ne peut vibrer ce qui makila ya mama Yvonne ezo ganga peso senga vengeance ezo réclamer ba bien aye bongo le sang de Jésus-Christ pour muta comme na niveau ko boma mutu bongo ezaka d'abord ko lula jalousie. Vous comprenez? Quand vie via muninga, et loko yoza la ngoto bandi quand vie via muninga, soko za la nzambe toko sa mutumabi. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibilombo te na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino. Pour nous représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au futela bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na zelati. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyonso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangamina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229. Zamba pambola batu nyoso ba ko assist. Azala ka mundele te, azala ka mutu mwindu. Na moment ya confinement, zibe service a memeni biso biloko na biso. Na mbula moko conteneur ekoki kuya 6 fois. 7 fois, 60 fois. Agence na Europe Mobimba. Et Kikala Kaka Moko. JB Service. Ezana Ren. Ba numéro Kubenga. Yango wana Kubenga. JB Service. Eza kusala musale. Awa na Kisasa. Eza bongo place ya kubunga te. Na Sainte-Thérèse. Na sima ya station. Mbala Moko za Mobimba. Afasi na yango. La police. JB Service. Eza wana. Bane biso. Toza kaka na Kisasa te. Toza na Angola, toza na Brazza, toza na Mbanzango, toza na Matadi, toza na Boma, toza Tinaka. Bango na moment ya confinement, na bango, na bazansi na bango, balali. Biloko yete ekomi na kezo ya ngai. Bayembela kayo ningi kaniye. Basinga kayo lolenge nini nakisanga oyo kalo sambo ya bana oyo kalo singa ya bana na yo ba oyo nyonso bayaki pana yo batikala jamais koyoka soni Ozamwana na moto te po yoko sanga Ozamwana na moto te po yo wangana Kayo no ningi nini Bayembela kayo no ningi kani
basingaka yo lolenge nini nakisanga oyoka losambo ya bana oyoka kosinga ya bana na yo kayo lolenge nini bayembelaka yo lolenge kani basingaka yo lolenge nini nakisanga oyoka losambo ya bana oyoka kosinga ya bana na yo baoyo nyonso bayaki pana. Voilà, l'homme de Dieu, évangéliste Michel Ekouchou, pour la première fois, événement boye salima na moka Congo bakangi ndeko yo abomaki mama Yvonne ndeko Diego et après tout cela toyo komona mutuka oyo azoki mama Yvonne et bimi na boma ezalaki epai ya grande sœur ya ndeko na biso Diego azaki bon chauffeur mama Yvonne nebité makila ko ganga na niveau ya mwana mwasi ekangi et puis traduit praticien nde amoni ndeko na makila na nzoto na ye na kati ya mutuka ndeko akufe déjà 3 semaines passées mais abimi na kati ya mutuka en fait expliquer biso genre ya envoûtement oyo et combien ndeko Diego na nini makila eza impact na nzoto ya moto to peso ki moto abomi moto. Voilà, merci beaucoup. Eloko liboso foyeba oui eloko liboso foyeba papa Yves na ba ndeko bolanda biso ko sala mutu mabe. OK, pour mutu comme na niveau ko boma mutu bongo ezaka d'abord ko lula jalousie. Vous comprenez? Quand envier via muninga. Et loko yoza la ngoto bandi ko envier via muninga soko za nzambe to ko sa mutu mabi. OK. Pona bandeko ba no mpambati. So tali bango bien. Baza bato basimba kisi. Ezam vutimati. Eza bato bazana misala na bango basala ka yango plusieurs fois mais ya tour bakutani. OK. 99 fozaka ya muibi. 100e fozaka ya kolo eloko. Alors nzamba exposé bango pour baza bandoki. Il y a eloko msuna ngana soulever pour na makila. Tangu Kayen abomaki ndeko na Abel. Makila ya Abel e ganga kiti epai na Nzambe. Nzambe abetaki Kayen elembo na elongi. Pour notalisa ke makila e ganga kamakasi. OK. Omoni ndeko na biso Yvonne. Ba katie vi na mukuse na ba gangster na bandoki oyo pona kozwa lipamboli oyo ezalaki yaye. OK. Mais simbi pété. Alors lokola kufi ba katie vi na mukuse na loba awa ke mutu sengela vivre avant. Esprit na ye maintenant zo vibrer makasi. OK. Yango moni et bandi kotambola parce que tane okufe koka na mti. Ba katsa ko kate pa batu à cause ya biloko na ba bien matériel à cause ya lipamboli na ye. C'est alors que esprit na ye eza kotambola eza ko vibrer ezo senga vengeance. OK. Yango moni to bazwi mutuka ba kenango kuna na boma. Bakena on la boma pourquoi? Pour bateau bazali na kati mutuka ba constater que na kati mutuka présence moko ezali. Pour au monde de yona nga toza botozaka ba sensation. OK. Soko va même na ndako o vendre soko va na ndako o sentir lo mabe et lo ni esala ka ko sentir lo mabe. Eza auto bengaka sensibilité spirituelle. OK. Alors ba miyibi wana to ba va na mutuka ba o sentir que kati na mutuka oyo eza na présence moko. Donc kolo eloko esprit nezo vibrer ezo landa eloko na nyonso to bakena ngo panganga loko banganga pe baebi makambo na ndenge ya kindoki basali ba écatation ba évocation nganga moni aza traduit praticien aza nganga yango abatami na kombo a traduit praticien yango moni batu nyonso ba traduit praticien ndeko kenda ono na kezo solution pas traduit praticien soki oyebi état d'âme ya mutu wana te ebele bazaka banganga babatami na kombo ya traduit praticien nzamba pambola oya ngai véritable naturothérapeute Kati Munga Mwanda Oazali donc la vraie naturothérapeute. Effectivement. Donc au moins
siko mutuka na bakye nango et pas panga ngona tanga beti ba évocation ba catation amoni na miso na bango kindoki ke molimo ya Iser Yvonne eza na kati ya mutuka makila ezotambola alors nganga moni somo parce que makila ya Iser Yvonne ezo vibrer esprit ne peut pas vibrer. Docteur, on va dire que maman Yvonne pas donner moi kisi na ye adaki na bunzambe to ba. Te esprit ya mutu makila ya mutu. Mutu ka mbazo tambola wana va ba benga nganga déjà mais bazo mona déjà présence ya mutu na kati ya mutuka. Mais oui parce que tane okufe koka na unte. OK. Donc ba kati vie na kona ba kati vie avant ba année o nzamba lo ba sala mukili. Ba arracher ba couper vie na mukuse. OK. Alors esprit ne des abongo zo telinga nezo tambola parce que tane ko bima na mukili koka ite ba longoli avant. OK. Et ko landa mutu nyonso oyo asala ke mabe. Soki makila ya mama Yvonne ezo ganga. Pezo senga vengeance ezo réclamer ba bien naie bongo le sang de Jésus-Christ. Aux hommes on a différence ces alliés. Donc makila Yesu ndenge gangaka. Ya Jésus-Christ ganga qui pour le monde entier. Na ba o ba konzimela ye. Mais ya mama Yvonne ezo ganga à cause ya biloko na ye. Ba bien naie mbongo na ye. Lopangu na ye. Makambu na nyonso ya makila ne ezo ganga. Est-ce que évangéliste izaka réclamation mon côté na ndenga famille, réclamation mon côté na deuxième monde poto zomona ngoyo salema mo ebele lelo ndeko mo wazana bozuna ye mais bandeko musu bato yokana baboma ye musu pa ko mona déjà na bandoto ke na kufi na monina na cercueil na kufi na accident. Est-ce que tu vois ezana réclamation moko na simato eza envoûtement ou t'arrive pas ba proche baza pa ne ko ndeko na biso diego lobi eza envoûtement ngoya genre nini mutale sa kwa melisa kayo envoûtement ngoye pa nani. C'est la paix mondiale de Marambouté. Oui, pour Satan, ça m'a moukola souka. OK. Et ça, bilo musu Satan ko se retire bi pe nzambe. Dossier musu na ebi mais o wana na ebiti. A kosi les envoûtimati. Les envoûtimati. Diego c'était grand sorcier. OK. Namuni tabilong na bango. Ta elonga chéri. Ta elonga Diego. Donc au moins batu a misala ya molili ya butu. Bango Nathalie na buzoba. Ba kotisi ya Nathalie na buzoba po même Nathalie ayebi makambule ki na Diego salaka. Si. Siko balia so ba ke ko lia ligorodo makwanze bimba. Voilà. Donc eloko o tuninga oyo papa Yves il faut ko yeba ke Jésus-Christ salobaki na Matthieu chapitre 10 verset 36 ennemi ya muto liboso eza muto bozani même maison. Ça c'est vrai. Preuve ane que même na Genèse chapitre 37 tina verset 5 Joseph tant alotaki ndoto oui bande ko signifier lobby nenga koza na grandeur bande connaît bokaki jaloux bokaki passe que ndeko na biso ko tombo malobi et créa ki haine wana bande ko Joseph nde sala ki bateka Joseph. OK. Ba misuko ba to bomai moko lobi te soki to bomi ndeko na biso Joseph makila ne ko salini e ko zala mitu na biso. OK. C'est la même façon il ko salini na vie à sœur na biso Yvonne. Na bandeko yo baza ko se retrouver pe na mama kamba boye mais et combien niveau ya kobomate oui ça bango nini prière ne cause ani pona bon non bandeko belé pe lelo tozo mona bango azana bozume alingi famille te quelque part pe bandeko muso bazo bandengo na ke mama effectivement famille disande za ki na kata lupango na yo moko famille azate bandeko ba oyo yebi libanda ndoti na nda problème ezabo ezakerer grave. OK. Po Timothée Bible lobi bien na Timothée. Na Timothée natangango une fois na chapitre moko mutu oya kozwa so ya famille na été aza plus que un infidèle. OK. Toboité babiloko ya koboya famille ezaka vraiment nécessaire. Mais où une église pas na bino ba saina nzambe. Non, église nata oyo église est comme infiltré na bato mabe mingi. Bato akomi obata bato mabe bakomi obata na église. Quand l'église a mamo langiti, même esika nga nazo kamba bandoki pe bazali. Na église siko sambela bandoki bato misama mabe pe bazali. Ozo comprendre. Bible le biango bien na Galates chapitre 2 verset 4. Ezana ba faux frères ba se glisser vers biso bana na Nzambe pona kolongola biso salut autres gens qui pas Jésus-Christ. OK. Ceux qui ba faux frères bazali ba faux sœurs pe bazali bato mabe pe ya basi bazali ya mibali pe bazali oh lelo ba komi ko se retrouver la carte église. OK. Pour ba bika l'église kuna Yesu moya ko zo contrôle ya bato ya te to kutani to sambela Nzambe mais ba ebite que diable pe ayaka na présence Nzambe.
Voilà. Job chapitre 1er verset 6. Job chapitre 1er verset 6. Papa Yves, Bible ezoloba eloko moko très important. Amen. Toyo Kango na Job 1er verset 6. Bible lobi boy. Or les fils de Dieu virent un jour se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux. Satan vint aussi au milieu d'eux. Bible lobi tangu bana na nzambe basangani ba ye na présence ya nzambe. Satan na ye pe aye na présence ya nzambe. Aye pour la tentation. Non. Ezotalisa esika bana na nzambe basangani po na kolukelo na nzambe, le diable avoyaka pe ba oya yi. Pour na kolandela ba vie ya bana na nzambe ba information. Boyeba niveau na bango, position na bango, makam na bango tout. Yango lo yebisa bana na nzambe ba ke bato ke vers la fin de l'année. Ba suivi à ténèbres à la kamakas. Mbote. Comment on Nathalie. Ah, tu es là. aye kotika mopande ko na ngai akei nga après 2 jours ndeko na nga bengi ngai tala boye ngai loko nga mwana sepelongo eza te na omona yango elinga kokufa apres nga nabite baluka wana basala nzambe bapoya nango mpo ekende kishasa yango wana ka moto oyebi ye pardon moto oyebi ye nga namonaki ye te nayebi ye te kasi namonaki bango mpe te nga nazalaki te nga nazalaki na ndako na ngai ntongo oyaki nango ese okuti obatana ya polisi moto oyebi na nga na masispe nga mpe nabangaki naza mwasi moyen osala nde si otema ezala ye te navandaki ka ese obiki moto osala mosala aboma moto namonaki ona moto ene bandeni wana aza leki na ngai nani leki na ngai propre ok merci mbote kombo nani Ousmane. Maître Ousmane. Moto ya dossier oyo moto iko ndeni. Ba iko ndeni. Ba mama oyo bayaki na mutuka bazalaki ye na docteur na ndekone ya mwasi. Bayaki pona koyo mutuka oyo. Balibi mutuka oyo te Kishasa. Tango ti Kishasa bayaki nango awa na boma. Boyfriend nemta kinozo wana Kishasa ne ye na wana boma. Ba pesa ki ye pa ya boyfriend na ye. Alors tango azotambo na mutuka oyo azomona ke esprit moko na kati ya mutuka. Yango ayaki nango epananga nasambela na yango pona po esprit wana etika lisusu ko manifester na kati ya mutuka na tango ye nango epana ngai tango na bani ko travailler mutuka wana namoni elongi ya mama moko boye liboso nango azaki na singa na kingo na makila na tongo nango nde na yebisi bango tala makambo na moye na mutuka namoni événement boye ale bango balobi oh eza bongo ngabi eza bongo na ke pa docteur na kutie na yebisi docteur tama kama na moyo na mutuka tala eza na mama moko boye ko telema wana azana singa na kingo pe makile zo kotanga ye ayebisi ngai oh yango wana ngabi so sande ngabi c'est que il faut mutuka oyo ezonga kote eutaki na tawana sikopo ete permettre eloko ezonga nde facilité ye batende sur PV ba document ebimi basali vérification na bango nde to komi na état to sana ngolelo donc yo boki no komi makila mutu ka boki no sala ngote makila wana déjà comment ko déranger nga yango na mona ki mwana continue musala ezati merci comprendre Ousmane merci province ni toza na province ya Congo central précisément na ville ya Boma na commissariat Kimbangu bo ngai naza ko diriger non tu mutu ko je de kan kine comme a ndeni. Ok. Vous avez sans ignorer que l'événement moko passaki au chauffeur moko abomaki patron nae na commune Ngaliema. Nous avons été informés par un traduit praticien na évité ce qui moko ko se présenter nini. Aye ko exception la police que non. Ba ilinga mutuka moko il paraît ba kutubaza na mutuka na bazo mona besprit mabe. Na prier pour na besprit mabe ngo na mutuka. Mais là, on a dit que prière na ngala zomo na mwasi moko na singa na kingo. On dirait mutuka na baboteli mutu sali crime. Alors to kitaki admutu na tune mutu geza ba beze pa na ngai. To kito shu mutuka to yina ngwa. Ba okoye baba tanga bi na ebi moko ngo kuta so détenir ba document. Nde ayo otangela biso mama oyo. Ayo la biso mama. Bapi ye nani docteur nani mission. Nde ayo la biso mama oyo. Mama ndimi a passé nos avis. Abi mutayela ki bango mutuka oyo. Kombo na ye Dieu Gonzita Bachita
aza petit frère na ye oyo baretaki kuna po abomaki patron na ye asakapare na lupangu na biloko. Alors sikoyo tangu de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Ah nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Solo kinga na yo na kati ya jardin molongani na ngai. Oh, voici les hommes de Dieu sont venus pour honorer notre mariage. Oh, molongani, I love you, God. Eloko luka lelo na mokili osui libala sina nguya na ye. Eloko luka lelo na mokili osui libala sina nguya na ye. Tangu kila kyodamu ezalaki malamu kasi omona kiete azuwa ya ye mosui Yvonne a beaucoup de bateaux, c'est Yvonne, mais Aïba qui te que bateau, on a besoin de là suivi. Suivi, on a Yemokope, Azana Kati Erreur. Pour Bible lobby dans Romains 6, verset 23, car le salaire du péché c'est la mort. Tout le monde a photo, c'est Yvonne, n'a mon ballon, n'a vandi. La photo, Bakangami, on dit moi c'est mon bali. On ne peut pas juger, mais biloko toso mon Bible lobby la nature peut nous enseigner. Les autres c'est que niveau mon qu'on a un peu et comme un peu flou. OK. Aux hommes, yango ça bien à mutu pour contrôler état d'âme mutu avant kutana mutu au kangamana mutu sambela nzambe atali sayo état d'âme mutu ana azandenge nini. Ande konyo so baza poursuivi na ba attaque. Na question tuninga voilà et suffit kaka baluka mosala nzambe oyo azana likabo wana ya kobondela ya kotelemela force wana pe mabembo ote osali tokoyeba ba ama bandeko ndenge nini natikeli yo miko osisa na question oyo ndeko avani pembeni na yo oyeba kaza munguna na yo okoyeba ndenge nini surtout comme le plus ndeko na biso Yvonne okoyeba ndenge nini atosali ne 10 à 15 ans même aussi moi sur année na ndako mobali ovandi ne ndako akola pe munguna na yo tomona pe mobali abomi mwasi mwasi abomi mobali voilà alors tokoyeba munguna ndenge nini numéro de téléphone prière pour na bande la biso aussi programme et activité ngeza na kati tonga et permettre que bana na nzambe baya na titi moko ya malam pour na koluwe nzambe totikile na ba question otokabana papa. Merci beaucoup bana nzambe, que Dieu vous bénisse. Bande ko nyonso oyo bazolanda biso bien aimé tika nzamba pambola bino okoyeba nani oaze ennemi na yo oya landela kayo okoyebe comment. Josué chapitre 5 verset 13 Bible lobby comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit: es-tu de notre ou de nos ennemis? Voilà. Yo pe sengeli o se poser ma question. N'entourage na yo, tout autour na yo, na ba relation na ba contact na yo.
Et sengeli oyebis omi tunaka. Est-ce que mouton nazo kangamane aza contre nga ou bien aza pour nga? Pour ceux qui oyebi ko discerner mouton aza pembe na ote bien aimé, tu peux mourir avant ba année on nzamba loba. Bako ko bomoka likola $50. Bako ko tielo poison kaka likola libalo zana yango likola musalo tikozwa. La Bible dit les justes se protègent et les mal ne les touchent pas. Bien aimé de Dieu. Et sengeli na yonanga boyeba comment ko étudier mutuni no ko kangamanayi. Sambela nzambe. Ata liso mutunini ko kangamane parce que likambo etu ko salema ndeko na biso Yvonne atiki mokili. Eza pas ma parce que ba ko discerner te batu o baza pembe. Ne amonika na kati église tozo sambela mais ba ki bando occupé ba l'église. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes là pour vous soutenir. Ata bitumbe telemi, ata bakombe ye, kobangelo côté, basali nzambe bazali, o bazo sunga bino na kati na losambo, o bakoyi ko sunga yo. Na ba problème ozana yango na ko hésiter te numéro ezali wana. Bengue évangéliste Michel Kouchou, na kobonde la pona kana yo, et puis nzambe langa ko sala. Église des hommes na commune ya Ngalema, na quartier Kamunga na Binjo zone, avenue Diantela numéro 14. Numéro de téléphone ezali plus 243 9 98 99 36 59. Et ça numéro WhatsApp benga à tout moment na ko bonde la pona kanayo. Bien aimé ko s'abonner na chaîne nanga ya YouTube au taper évangéliste Ekouchou TV. Au moment na logo photo nanga bo s'abonner massivement kuna pour bolandaka ba selema et puis ba intercession auto salaka à tout moment pour la brancher. Kolo Yesu apambolo ndeko na ngai. Yo muto landinga zwa occasion ya koyamba Jésus Christ le quoi mon konzipo bikisi. Répétez ka courte prière on a 30 secondes. Seigneur Jésus Christ. Na fungoli motema na ngai. Na yambi lokola mo konzipe mo bikisi na ngai. Limbisa masumu na ngai. Koma kombola nga na livre de vie. Libela na libela na kombo Jésus Christ. Amen. Zambe apambola. Blessing Job na Londres. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vous allez vraiment ya motema Nzambe apambolo. Blessing Job na kati ya Londres. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Na lolenge wana ya kamata kitulo abenda kitulo na lutani na ye na avenue Libération numéro 16. Rekola abandai kusala na voyage vers Dubaï. Le profiter de l'idée mukanda mekanu de l'idée mutukana ye la mate Noa. Tangu hauti voyage a constaté Bakara Verwana. Rekola amené qui afunda la police, na co-présumé, trois appelés numéro, écanglé, le sur la carte à numéro, hors de la kingo, de commune. Le soutien à la queue, le chemin va sachet, Rekola azalaki mulaya kinai kopeta na sachete, bokati ye makolo, bokotisi ye na sachet, bokundi. Donc, tomba ya mibeko, aza kopoursuivre bino mpona assassinat ya Yvonne Kifete, association de notre terre, c'est-à-dire Bindenda ya Bakumabe, vol qualifié et mutilation de la cadavre. Zita Télé. Est-ce que les amis peuvent reconnaître la Kambundo Soana?
Après, on se l'a dit, on voulait avoir un enfant, maman a été malade, a remplacé ce qu'elle se doit faire. Maman a remplacé tout le monde, il se doit faire des vannes à Jérusalem, Namaï, Naban. On va aller on va aller, il faut passer, il va aller, on s'allait là, on va se il maman si tu dis mandat de la on les va reloquer alors va que l'autre one va dire pendant 5 ans à 5 ans na muni on va passer la matua au sami là où tu vas jaillir à tout ça passer d'accord maintenant là va te bailler bah moi va que c'est que on va dans le soir dit et puis on pense que tout le temps nous les c'est pas comment la tête avant que nous n'ayons sous avec le travail social. À partir de la réalité, quand nous avons l'esprit de quoi c'est va, on va le faire. Là, tu vas aller en matin de la Ibu, tu vas à 5 ans, tu vas essayer de monter ma carte de la réalité. On va le faire dans l'unité, on les a malades unité. On va tout seul, on va le faire en aussi malade. On va le faire aussi malade. Après, nous avons la vie, on va le faire. Elle sera aussi bien appelée par personne. Quand on sera là, par personne, on va le faire. Comme il doit avoir la série, la petite mort soit la qualité, on va voir dessus. On s'y en a beaucoup. On va aussi en a beaucoup. Avec le groupe, on va vous dire une émotion, à crier, à ceux qui nous voient la route, à nous parler du banda. Nous sommes allés dans la série, il va n'y avoir pas de banda. Il va y avoir après que les États, on va dire oui. Donc, moi, basé à l'Icolona, appelé ça poule. Satan va bouiller, appelé ça poule, comme ça appelle ça poule. Ok, nous avons pu dire ce qu'on va faire avec nous sur le côté. On va faire un sentinelle. Habiter et si vous oubliez. On va faire ce qu'on tient à la panique. Pour crier la crier. Maman, on va faire la vie. Après, si vous avez sur la Thierry. A vu ma casa moi zaki na watu wa kulabisha na tutu. Abi leo bizana isuki. Uzi kwa bisi wana. Kwa bisi wana na tomo na muru. Ba bisa ba yi kwa ga tena ba bisa ba yuki la bayo. Bisa ba zunga. Ba bisa ba zungi. Kwa ga kwa ga tsigabana. Ndio ndio tsigabana kwa ga yuki. Na chiri ukimini tsigabana. Abide wote kuya kwa mahali kwa kuya watu wa tezi abide kule samani ya mtaka tezi ya mtaka wao sikie ndio bila watu lewana na acha rubamu sio kingine chini hizi bana tulisitati bakenze uzuri na daku kwa abide na mzee kukunia lakini uzubanga kukunia akitema za ifanyike Emsela ngusuka swati ndio za haki na wasiku ya Nairobi. Yongo bana wana esili batwana kwa watu wa kulu wa leo kwa watu. Aki watu wa kulu wa kisa wa desi kulu ndio bakipeka watu bali. Watu wale makawa sio hapo hivi. Hapo ndio wana watu wa kusoma kwa kii. Kama kii bomo Baga amuleke baga panite ya discussion qui pour la bilamba. Le moni bilamba ywa sukuli kiswana, amoni soso wa kiswana. Na moni soso wa kiswana ici. Na moni soso wa kiswana ici après. Ya kile musika jwana. Kwa soso ya kususu kumaka mbizo na papa ndio watu wanakula mbayai. Savana na toma wakia tiba wana class na yiga ndio kuzuri. Dogo banda kule kuhusu watu bora za kupanga au wageni akipewe umafike na mwe leo na uketi kwa kile cha kwa sababu za kupita na dunia za kupita ndio kwa mti kwa kusamia kwa kitu kama hapa tukijibi kwa hiyo ndio chini ndio kwa ndio pesa au transport comme tu m'as dit on dit ben je vais dire aussi on va passer la question de venir à je sais respect sur la question collective parce que c'est l'état où je peux pas donner la famille ici on parlait de nos projets on va faire quoi de vous on va y prendre une signer
Ok, on parlait de